Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà, moi votre humble servante, Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir, voilà pourquoi ceux qui ont koloba ezali, to mankakate, to yakapona, ko partager elongo, na bino bande konabiso, oyo, bopesa biso mpifo wana ya s'abonner. Awa Nakati ya B52, la mignonne officielle. Voilà, avant de commencer, nous présentons nos condoléances à la famille Pembele, c'est-à-dire la cheftaine, il y a Sila Bissalou, il y a SB, tu souhaité bango ba condoléances. En tout cas, que l'âme de papa se repose en paix. Ok, la famille, donc voilà, liwa ezantela batunyo soto senge tenzambe abondisa mitema ya bande konabiso oyo bakufeli. En tout cas, de partout où vous êtes, nous sommes de cœur avec vous. Voilà, merci la famille. Mais pourquoi nalingina lo bailo komoko oyo esalinga pasi tomoni maman nabiso dinana la douce yepe na page naie en tout cas a présenté ba condoléances naie tomoni Cardozo mille esprit artiste basé belé tomoni dinana la nani Davina pardon yepe a présenté ba condoléances naie pa ya collègue na bango. Mais ce qui m'a fait trop mal, la famille, je me demande, est-ce que biso ba congolais tozala vraiment na mutu deux fois? Est-ce que tout ça a tout des fois s'il y a des problèmes, quel que soit le problème, mais des fois faut tout tchara makamusu sous pembeni et ça li kambu sérieux ndeko na biso akufeli être cher o a Monique aza free ya ko présenter condoléances. Pourquoi pas le faire? Je disais pourquoi pas le faire parce que baza famille. Baza famille à ta famille biologique te mais basala misala esika moko ndeko na biso Cardozo na publication na lobby mes sincères condoléances à toi la vedette de mon pays Michou. Perdre un parent n'est pas chose facile. Tout ce qu'on pourra te dire ne va jamais remplacer l'illustre disparu, notre papa, mais que le seul qui sonde les cœurs et le rein, Dieu créateur, puisse t'aider à trouver la paix intérieure et à surmonter cette épreuve. Encore une fois, courage ma sœur, doux repos, papa, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Wana eza publication ya ndeko na biso Cardozo mille esprit. Tomoni pe Davina appoilisation maman millionnaire yepe a posté a commis paix à l'âme de papa la famille. Eza acte moko ya humanisme, eza acte moko na kokoloba acte moko ya malamu o bandeko na biso basali. Maman na biso di nana la douce, yepe na page na ye a publié, a commis di nana la douce et toute son équipe DDTV présente leurs plus sincères condoléances à la famille Mbembele qui vient de perdre leur cher papa. Repose en paix, papa Mbembele. Siko boye bisanga li sumu nini oyo ezawana o batu bakomi koloba batu bakomi ko commenter. Je vais vous lire quelques commentaires oyo esalinga pasi na motema. Je me suis dit mais comment nous Congolais toza boye pourquoi? Est-ce que acte o ba poser ezamabe ataba solo la katata bazabinemi? Balobi fête nde ba invitara mutu na matanga ba invitara mutu te. La famille Pourquoi tolingate ba artiste na biso baza bien? Pourquoi tolingate ba artiste na biso baza la besiko e komi non ba benga Davina hypocrite, ba benga Dinana hypocrite. Nous oublions que avant que Michou akomana SB azalaki na Dinana. Donc ba sala déjà moi famille moko boye. Ata bazali sous ensemble te mais bazala déjà famille, la grande famille de B52 la mignonne officielle. Je vais nous lire quelques commentaires. Et
bokoyoka ndenge bato msusu basepeli nango bato msusu mpe kaka ndenge ezalaka les avis sont partagés na bandi na bacommentaire ndeko moko alobi bazoba mpenza bino bozotia sila na erreur ya makasi avant na banda nanu la famille fona banda nanu ebandeli avant na banda nanu na kotanga avant na banda nanu na kotanga comment on dit na kotanga bacommentaire ya bato na page moko mutu akomi na page wana nde makambo akomi estindi ke batu bakommente batu baloba biloko nyonso tu oyo nazotangela bino ndeko wana lobi toboyi na biso na matanga na biso tolingi hypocrisie te atie kombo ya Davina atie na kombo ya mama Dina na la douce siko nazotangela bino nde bacommentaire ya bandeko oyo bareagir na kati ya makambo oyo papa na biso wana a publié na page na ye. Ndeko msusu alobi c'est de l'imbécilité. Ce que vous faites, en quoi ça vous concerne? À part de rando, ce sont de personnes avec la chair humaine. Bozangi nde matière. Ndeko msusu atunya lobi yango ozalaka na munoko ya koloba makambu kaka ya batu to ya bizengi to ya maboma to ya ya banganga vraiment ata eza matanga il faut kaka koloba buzoba vraiment wana eza ba commentaire bandeko nanga nazotanga parce que esali bandeko pasi soki bato baye ko présenter ndeko na bango condoléances est-ce qu'ils a mabe ndeko msusu na commentaire alobi po ozaki zengi yango okomi buzoba oyo est-ce que eza acte mabe basali obimi kizengi vraiment malgré bakanda na bango mais muninga azu problème eza normal bayoka pasi po eza matanga eza fête te mbila etelaka partout yaya ndeko msusu na commentaire alobi na buzoba na bino na mayele na bino vous pensez que bayoka na kate voilà ndeko wana commenter bongo bina buzoba na bino na mayele na bino bokanisa ke bayoka na kate or que peut-être na kuzu bayoka na bango bino bozoko boma na tongo midi pokwa ndeko msusu na commentaire alobi mais où est votre problème? Elle a souhaité, elle a présenté sa collègue dans le moment difficile. Bino kaka bozo tia bango na ba confifiati. Bino nde boza ba vrai hypocrite. Tika Davina oyo asalinde bongo ezalaka na mama Dinana. Ba rancune ya scène, papa n'est pour rien. D'où repos à vous, mon capitaine. Wana ndeko atiki commentaire na ye. Ndeko msusu alobi bolongwa kuna liwa eza douleur pona moto nyonso tu. Eza feti te ona osala feti na zotala bilongi na solo la kana kingandi na kobengisa kingandi te pona wana tuna tozalaka na e bien te eza matanga. Ndeko msusu na commentaire alobi après tout toza famille Davina na fanda na Michou maintenant où est le problème? On a ba commentaire. Donc comme ça lobi soyons humains ko ata pour une fois boni buzoba boeko nini ya mabe basali wana namoni ata mabe moko te awa en tout cas pona matanga en ezalaka teo botika bango basali acte ya humanisme envers leurs sœurs. Ndeko msusu alobi bolingaka kaka polémique botika boye sikoyo bakozala kaka binemi est-ce que eza acte ya mabe asali par moment totika ba polémique ya buzoba rien à faire boende sikoyo mabe na tango ya likambu polémique ezalaka te s'il vous plaît. Nazotangela bino ba commentaire bandeko na ngai parce que nayoki pasi tango na tangi publication o na lobi non na kotika te to ya to bemango na to beka ko partager yango ndeko msusu alobi po okoma buzoba boye c'est que oza penza vrai kizengi batu basali preuve ya maturité na bango yo ozoya kofinga bango lokola matanga ngo eza ya yo
yango bozwaka nanu ba courage oyo wapi makambu ozoluka ozana ba épaule ya komemango n'importe quoi. Nazotanga ka ba commentaire. Ndeko mosusu alobi soni nde ezosala yo, tu penses que matanga eza fête. Eza normal que ba partager la douleur avec actrice et collègue wapi mabe basali. Oyo vraiment ekomi buzoba na kindoki ekoti na kati. Buzoba Bible elobi bolela na ba oyo bazo lela sikoyo esali nini soki ba présenter ba condoléances nde ba komisi matanga yango ya bango botuna motuna bandeko na ngai ko présenter condoléances ekomi sous problème donc batu balingi komema rando partout. Ndeko mosusu na commentaire alobi bino ba page vous exagérez aussi et sali nini vraiment mes sincères condoléances chef ya SB. Ndeko mosusu alobi respecte au moins papa wana batuf afingi na tanga ba benji wana te. Ndeko mosusu alobi liwa eza makambo mosusu totika buzoba à côté. Voilà, merci beaucoup. Ndeko mosusu na commentaire akomi alobi vraiment eza matanga botika kotia bango na ba conflit. Yo olinga te po na yo ozanani. Yo olinga te po na yo ozanani. Commentaire mosusu eza awa ndeko mosusu a commenté afingi davina na dinana lobi longwa kuna mishu auta epa ya dinana malgré bongo azalaka lisusu na yete pourquoi ya ko souhaiter ye hypocrite. Hey! Ndeko mosusu ayo ko commenter na si ya commentaire ana biyo moko longwa di mishu auta epa dinana avant akoma abakuku. C'est normal qu'elle partage sa peine. Voilà. Azan ndeko ba vanda na ye la famille. Donc douleur wana ezo esali ye eloko ekweleli ye. C'est-à-dire teleli na lopango ya bichu lelo lobi pe kotela na lopango mutu mususu parce que nous sommes tous des passagers sur cette terre. Ndeko mosusu atunya bi yo oza nani na famille ya Michu po opekisa batu ba poster liwa ya papa. Nzambe alimbisa po oyebi kopesa bawei respecter n'importe quoi. Matanga ekipaka ennemi te soki ngana yo tolobanaka te moko na biso azwi matanga ata na koya te na loba mes condoléances eza lisumu te. Pourquoi boza trop koluka polémique n'importe quoi comportement enfantin boye. Pourquoi vraiment? Un mokope bozalaka batu franchement. Mawapo na bino batu ya boye na ba polémique na bino ya nonsense. Voilà. On a zotanga na bino badengo ngeza ba commentaire ya batu batie na page nga na moni place ba ke commenter bazo finga dina na Davina pourquoi ba présenter Michou ba condoléances. Commentaire Moussou Ndeko alobi, c'est vous qui créez le zizani entre les artistes. Il n'y a rien d'hypocrisie là-dedans. Franchement, bokomi koleki, ça vraiment n'importe quoi. Pas jabouzo babino ndebo baby si théâtre. Ndeko Moussou alobi, ce texte moment que l'air rando et utaka namite mate. C'est juste qu'ils doivent rester ainsi pour faire plaisir aux fans. On est à bas commentaire la grande famille ba fan ba tomboki ba fan ba siliki de comme sous salobi oyo ba sali ba bengaka yango maturité rando yango ya nini nani abomande ko ya muninga po bayinana tuna tina niveau 0. Eza juste ba guerre ya musala, c'est normal, mais oyo eza likambu ya liwa. Soki bokolo baboye, eza regrettable. Merci. Ndeko mosusu alobi ba artiste na biso soki boko banda kolanda kaka biso ba fan boko riske pe bozangi lola. Na tango ya pasi ennemi azalaka te. Botika batu kimia eza matanga boni bolingi kaka séparation na ba commentaire ya bandoki.
bande ko eza ba commentaire eza tellement belé so na bina na tanga e boya okomela nga to wa okoma ti lobi nde comme ça lobi azande mayele Davina na dina na bazande mayele koleka bino ba benga kango humanisme bino nde boboyaka ba comédien bazala bomoko ayebi douleur ya ko perdre être cher donc basta voilà. De comme ça lobi t'es trop bête franchement vous voulez quoi au juste de comme ça lobi Davina toboyi est-ce que yona mishu bosolo laka tika hypocrisie ozo sala soki au présenter ba condoléances te est-ce que bakoye ba yo te ke o existaka dina na mwasi ya lokolo kilo nzambe commentaire on entend on continue on te parce que pesinga passe afingi baninga ba yeko compatir na moi na message na bango ya ko présenter ndeko na bango ba condoléances bango ba yeba bandi ko finga eza pasipe mawa. En gros, qu'est-ce que je veux dire? Que liwa eza nzela na biso nyonso tu. Mutu moko te aotikala éternel na se na mokili. Nous sommes tous des pèlerins. Alors na ba moment ya boye soki bandeko baye ko compatir na baninga faut pas to luka toujours ba polémique et sika polémique ezate. Oui. Bayoka na ate sur scène bayoka na ate boye mais oya kufi eza likambu o ezo toucher mitema parce que toyebi biso nyonso tout douleur ya ko perdre être cher papa maman mwana koko noko toyebi douleur wana ndenge salaka. Alors soki bandeko ba se décider ata ba roya na matanga te mais ba poster les fils que ça geste moko très important au moins j'ai encouragé et puis j'ai aimé étant que être humain tellement biso lelo humanisme si la biso to koma na biso ka boto koma ko linga ba futilité koleka batu yangwana bomoni makambo o nyonso tu mais nzamba lola en tout cas abondisa mitema ya famille ya ndeko na biso mishupe ba bembele nyonso tu bisika nyonso bozali biso tokoya tokoloba nyonso tu mais nzambe nde apesaka makasi nzambe nde fortifiaka donc nzambe a fortifié mitema na bino apesa bino makasi ami famille connaissance nzambe abondisa mitema na bino et puis yango kande otokoki koloba parce que biso tokoki koya koloba banda tongo tibutu mais le seul vrai c'est le Dieu tout-puissant créateur yango wana biso B52 la million officielle de présenter peu ba condoléances na biso et pas ndeko na biso ya moi si donc liwa ezanzela ya biso nyonso tout que l'âme de notre papa puisse se reposer en paix. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Bye. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour Bassa la biso soirée événementielle. Et voilà un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, à 18h, mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous a de bons cœurs. Bateau nous a un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tobingi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer à dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer à dîner de charité. De charité.
bato nyonso baza na charité. Bato nyonso nzamba pesa motema ya kokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. Tobengi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na kati ya Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bato nyonso bana mitema malamu. Bino bato nyonso boningaka kosunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? To bengi biso nyonso. To y a tellement ébélé, moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani babi baza on a déjà prête ba yamba biso. Appelez déjà na numéro oyezana C bo sala ba réservation na bino. Boya ebélé to benga mi poto sunga to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous avez déjà réservé déjà ma place Nabino. Vous avez un numéro où ils juste là. Au bas de vos écrans. Ma surprise, ils ont tellement ébélé. Ma concours, ils allaient. Bilo kako gagné, ils ont tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Isali. Boya tellement ébélé. Kolia, Komena, Isali. Pourquoi pas tous ces pélés et le mot? Dîner à volonté. Parce qu'ils ont dîner de charité et de fraternité. Merci. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma et comme la bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanimi. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telles que diabète, tension, AVC,
prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si si la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te